mokili baby tokomi kobomana pone ignorance bandeko tokomi kobomana Nazaré mon peuple périt faute de connaissance ignorance boma papa na mama na yo pona bongo pona nini bongo. Servant de Dieu, vraiment que le bon Dieu vous bénisse parce que chaîne Oyo Mokili Mobimba basepela nango tellement. Humblement nous demandons pardon, mon Dieu mon roi, pardonnez-nous, pardonne-nous Seigneur, sanctifie-nous, lave-nous par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes 8, na 8 wana, je suis le né. Naza vraiment moi na déposo. Mon confusion ça la marathon bot mamu na royemba ça voix ya pépé calé. Pas qu'on attend nous avons na muke, na zoemba parce que moi en tout cas la musique c'est vraiment dans le sang. Moi naza royemba lokola kabasele ya mpanya. Tika songi tika. Tika kindo tika wala nzeko tika la tiki mokili ekomi malale tokomi kobomana na vie ya mokristo soki mabemaleke ekopesa mboka bwani ya yo na Nzambe. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo monanaka tempeni mama kantelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Efada, thank you Fada, cher ami fidèle, nous sommes toujours Bozoka liba kuya kwa émission na kacha chaîne Abino Yali Nazarien TV na cadre émission Abino table sainte présenté par votre humble serviteur Dati Mukwaya. Je dis un grand merci l'équipe Mobimba Yali Nazarien TV. Je dis un grand merci à la servante de Maman Tiffany Mokwa pour la confiance au Pessinga. Je dis aussi un grand merci à celui qu'on appelle Alain Kiaka Lobo Banzambe. C'est avec lui au hasard assisté Bicho na Simaya Caméra. Aujourd'hui Nazana moko ya basala Nzambe ya mboka na biso moko ya bato au vraiment vous la surprise vraiment toute la première fois à la chaîne biso. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Avant d'abord na présenter bino kombo na avant d'abord na présenter bino ye na singa na régie ati biso vraiment kantique aux autres bana Nzambe ton ko nze mwana yosoko mokonzi ya la servante de Maman Tiffany Mokwa. Et puis on se retrouve après cette chanson. Ça y est.
bandit, ça y est, on y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Que la zone monote, pardon. Assis sur son trône. Oh y'a Bisson Tambe. Assis sur son trône. Bandit, ça y est, on y va. Assis sur son trône. Ka. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Voilà, Naïbisha Olosa, comme on connaît ça, ni plaisir, na Philomène, nous pouvons monter ma vivance de depuis Londres, pourquoi pas à celui qu'on appelle 3 fois boss, Jack pour depuis France, Naïbisha Olosa, comme on connaît, et ça, c'est vraiment plaisir. Invité dans la Moukoula Lelo, Naïbi qui est belé, beaucoup belé, qui est belé, vous banay causé la ina yambaye, les autres années na kata plateau, les frères, les frères Boutazala Boyebi est déjà partout les 4 coins du monde. Boyebi Boutazala, Boyebi savoir-faire. Yam Boutazala, c'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez vraiment connectés, restez vraiment connectés, restez branchés. Tout soit vraiment naïma solo bébé à Robeta, la frère Boutazala, ils ont bébé tout solo la frère Boutazala. L'ancien Alain Kiakala Oza assis la caméra, fond la caméra. La présenté les frères Boutazala. Bonjour frère Boutazala. Oui, merci bien, c'est Mboutanza la chante. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment, surtout chaîne Abisso Nazarienne. Vraiment, je félicite le promoteur. Moi, je ne sais pas c'est qui, mais c'est un serviteur de Dieu, c'est un servant de Dieu. Servant de Dieu, et vraiment, que le bon Dieu vous bénisse parce que chaîne Oyo, Mokili, Mobimba, Sepela Nango tellement. Ils ont édifié le monde entier, alors je suis très content, surtout que vous allez n'avoir réalisateur, Moro Yamakasi, présentateur, Moro Yamakasi, crédible. Vraiment, Nzambe apambola bino tala ndenge bafuye ngai. Donc, baluki tite okuta na lelo na plateau na bino, je suis vraiment fier que c'est Makasi et que le bon Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier. Il est Jova Rafa, mon frère, ma soeur, toi qui es malade, c'est compliqué de avoir seulement la foi que Nzambe, Nzambe, Oya, Bikisaka, malade Morote Lembi. Et puis, ça dit, Jéhovah, j'irai le Dieu qui voit et qui pourvoit à tous nos besoins. Donc, Yomutozangi, ok, des places sous Jésus-Christ, il bénit. Donc, Nzambe, Apamora, non, Mboutanzala, j'ajourne jamais les questions qui me sont posées. Nako sinale, ok, j'ajourne jamais les questions qui me sont posées. Nazalé, Awatuna, Mutuna, Nyonso, je suis là pour la gloire de Dieu. Ok, tu es là pour la gloire de Dieu. L'homme de Dieu, vu que l'émission c'est chrétien, on ne peut pas commencer cette émission sans tout cabanon dans ma bonne Nzambe parce que la Bible nous dit toutes choses commencent, il faut Nzambe du bosso, toutes choses commencent à voler avant ça, il faut juste ma prière, tout cabanon émission dans ma bonne Nzambe, Nzambe Kamabiso au long de cette émission. Merci, tant Père, parce que tu es l'omnipotent, toi qui as créé les cieux, la terre et toutes choses étaient créées par toi, Seigneur. Nous recommandons, oh Père, cette émission en entièreté entre tes saintes mains. Dès nous ne sommes pas agréables, nous ne pouvons même pas s'enorgueillir pour dire que nous sommes plus justes, plus que ceux qui sont décédés éternels. Peut-être nous sommes mauvais, mais vous avez une mission à faire avec nous, cause pour laquelle humblement nous demandons pardon, mon Dieu, mon roi. Pardonnez-nous, pardonne-nous Seigneur, sanctifie-nous, lave-nous par le sang de Seigneur Jésus-Christ. Laisse que tout ce qui va se passer, que cela puisse être pour ta gloire. Nous boutons dehors tout esprit qui ne confesse pas votre Seigneurie. Nous le détruisons au nom puissant de Seigneur Jésus de Nazareth. Éternel Dieu, mon frère, ma sœur qui est en train de souffrir, je sais une chose, c'est toi, Éternel Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. Laisse qu'Éternel Dieu, que tu puisses leur bénir et ouvrir les portes de bénédiction. Au nom puissant de Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci vraiment, l'homme de Dieu. On voulait d'abord savoir, on voulait d'abord savoir qui est Mboutazala par rapport à toute la petite famille africaine. Pour les Kanaka Tchachina, qui est d'abord Mboutazala. Mboutazala, c'est un humble serviteur et puis je suis un artiste
chrétien, musicien chrétien qui a commencé depuis, et puis c'est parti comme ça. Je suis aussi président de l'orphelinat où les visionnaires se trouvent au niveau des États-Unis d'Amérique, Papa Victor, Maman Jeannette. Et Mbutanzala, c'est l'ami des démunis. Je soutiens, n'est-ce pas, les démunis tels que les orphelins, les gens vivant avec handicap, donc tout le monde. Donc voilà, c'est ça Mbutanzala. Avant que tu sois un serviteur de Dieu, on voulait juste savoir parcours Nzamba Bingondeni na musala ngai. Bon, na famille nangai, Moutaliboso, sincèrement, humblement, on Nzamba Bengaki Pendezanga. Moi, j'ai commencé œuvre en Zambé depuis mon enfance. Nous sommes 8, na 8 wana, je suis le né. Naza vraiment mwana liboso. Alors, ngai pe mutu na banda ipenda makama Nzambe tango na yobi ba campagne na zo kende à l'époque. Na KDS à l'époque, hein, KDC, de l'eau, KDC, KDS, je partais comme ça, et puis, naïvo, qu'on soit par la langue Saint-Esprit qui était là, donc c'est parti comme ça, donc depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, donc là on a ça là toujours, Makambo Eta Nzambe. Pasteur, prophète. Et je suis bon, les dons prophétiques, ils allaient payer à Makassi, et puis ceux qui n'aient pas sur les camarades, sincèrement. Batu ebelonga na yebisa ba témoignage des belé ça donc likabo on a zango depuis bon mois na nga soki na yebiso likambo donc ndima yango mama na nga bandolo ba mbuta abana ko yebisa même ba camarade na ngai na ba soki aye na wenze parce que abano teka na wenza obano pesa ba message ye mwana muke me ba message wana bano ko kisama et suis grandi comme ça ti lelo ndenge na zoloba. Donc, ceux qui n'ont pas ce message, ou bien, au benginga na musika, au ligno yo kensi di na koye bisayo, makambo yo kutu ekolekela yo. Ok, merci vraiment. Vous êtes église Ezali? Ouais, église Ezali, Ezana Campem. Campem, où est-ce qu'on camara église? Ouais. Ok, Mutazala, tokota, mutuna nanga libosuza, tomoni, uza moyembi na Nzambe. Mais mon confusion ça la marathon bamu na royemba kan bisa ka voix ya Pepe Kale. Ozaka ancien musicien ya Pepe Kale. Na yebi ke biyo bino Nazarene toujours oza batumo ya polémique ermo bokota la solution ici otoyo. Oza pe solution mingi donc Mbutanzala à l'époque ngata mo za mwana muke na zoemba parce que moi en tout cas la musique c'est vraiment dans le sang. Tant que kikuitwa mwana kikuit dada soki nazoyemba même papa wa mikolo ba mwana za koyemba lokola kabasere ya mpanya wana kabasere ya mpanya botam na yeko kola na yeko comprendre kabasere ya mpanya nde ya mpanya nde Pepe Kale na kikuit je faisais ça donc nazali na yemba na yete na beta na yete eloko moko te mais batu bakokanaka batembre vocal na biso batu pe ekokanaka donc partout batu na kanga likambo wana question yo opposé à l'époque quand j'ai commencé à chanter na zoyemba papa Bora Bonzakwa nde abanda kolekisa que son âme repose en paix abanda kolekisa ngai na bemission nganda bangamba. Je suis artiste oya liboso peut-être je peux dire musicien chrétien bando les gana mission nganda banganga papa Bora Bonzakwa. Et il me dira ceci, yo zana timbre vocal moko journaliste azali grand a pour finir par poser une question il y a Pepe Kale parce que ozana timbre vocal moko na Pepe Kale. Donc c'est parti comme ça me dire que na yemba na ye na imitaka bien boy non parce que Pepe Kale azali baoba mutu moko bossa inte mutaleke na yemba penza zate sincèrement na ndenge utala boy me pona imiter ye peut-être mutu oyo ayemba na ye afanda na ye babanda ko yemba ko imitaka c'est ça boy mais soko moni mutu lokola nga na yemba na ete loko moko te ezaka ka Nzambe apesa ka mutu don apesi na yo apesi pe na wana mais ressemblance kaka nde esalami. Donc moi c'est Mbutanzala chante. Mbutanzala chante. Même le frère Mbutanzala parce qu'on est Mbutanzala. Coïncidence moi exacte que une fois pour na pe na Pepe Kale. Beaucoup de micro non, c'est-à-dire ngai na silisi na ISC Gombe.
Biso zana orchestre moko tozali na ba Faustin Ndambala, ba Chikito, ba musicien bongo na ISC Gombe. Alors, ezana période moko biso tozobeta na biso musique. Fallait Empire pe sanini e ya kobeta. Biso lokola groupe ya Empire groupe à Pepe Kale. Pepe Kale ba ya kobeta. Biso nando banda kobeta. Alors, tango to yembi. Tango biso to bandi ko yemba papa batu na ye. Ba ye ba yo kinga ba bi ba ye ba zwingai ba bi frère webi ke yo zo ba penda lokola boss na biso. Wana tonza ina mokili. Oui ba musique. Na zo yemba na ngai musique moko ezalaki disons éducatif à mokili penda te parce que na kinga nante. Ba musique moko lokola nzambe un peu eza kopesa batodi. Alors mais avant ba ya kobeta biso ne to beta pa ba taka instrument na kana biso na ISC. Vous comprenez? Si quand on biso dozo yemba ba keko yebise ba bi ezana ndeko moko boye mais azo yemba sana timbre na yo. Tamwa ye abomba ni yebi ka système abomba ni dobe sili na suka na monde aye atini batu ba robe nga apesi nga mbote. En tout cas félicitations vraiment donc naibite ne rolobate. Et c'était comme ça. Mais koyemba plateau moko ke pojo moko ne bote te salamate ezaka tout loin na mbala moko wana na ISC donc ça la Pepe Kale ouais nde apesa nga mo abi félicitations vraiment est-ce que to boyoka nini ngayo boyoka nini mungongo nani mungongo voilà, et dans bien sa émission, l'homme de Dieu, mais l'homme de Dieu, à part nos autobés, t'as toujours du solo et la musique, à part nos beaucoup de Pepe Kale, il n'y avait pas d'orchestre où il sollicitait tant que musicien. Bon, période de profane. Période nanazo yemba donc jusqu'à présent, je peux dire que tant on a sali album nanga mususu na ke na studio mwana ya Pepe Kale Patrick Yampanya azola nanga ayati na studio avant ya na studio azo ba cassette nanga parce que à l'époque to banusa la système analogique ba cassette alors azo cassette nanga tango yokinga a même on a ba pays mususu abenginga bi mais blague à part oyemba kalokola papa ba monter na yo ba descente ba nuance olelisaka biso azwi cassette ake nango avoyage nango bayebisa ifu bamonanga aye kozonga wabenginga naza na studio na 16e rue page 7 tuba nazo enregistrer bakoti siye tango nazoyemba yoki nazoyemba place azalaki epa ingénieur abandi kolela donc aleli abandi kolela penza ce qui fait que ingénieur aye akati a comprendre akati musique tango aye siko asimbi esali mawa mingi abimise di banda pe a renvoyer nga lisusu apesi jour mususu ya séance ce qui fait que Patrick Yampanya wana mona naye azalaki partout na kokende il faut alandanga to bando ke naye il faut amona nga ka ndenge na zoyemba be misune na zo sala donc na be église azotala nga kaka na ameminga naye kokuta na lisusu na ndeko na bango moko fiston Yampanya abando beta soki pa ya fabrication quelque chose de ba musique profane ndeko wana pe mona tango yokinga lisusu abi non blague à part je peux avouer que tout ça bana ya vie mais mutaza na timbre yo za na timbre moko en tout cas les biso et tant au côté qui n'a mona ya Pepe Kale na kata studio parce que au beta le solo ni ko zaki frère naza frère nazo yemba tant que frère nazo yemba album ya ignorance siko nze mbona yeko kuta ignorance ayeko kuta nazo yemba ignorance tango kuti yepamba te nani Adrissa tipo omoni makambo mana zolo bawa nazali na vérité parce que nazana misu ya batu pe bandeko bazolanda Adrissa tipo moko ya ba musicien makata mboka na biso ya na studio après Patrick Yampana ye afandi na canapé boya zolanda tango yoki na zoyemba abandi kolela ingénieur akata lisusu atune nini na bino frère zoyemba na ba nuance blague à part na kanisi vie
abandi kolela ye pamba te Fisto Saïsa ya Zolanda ba lukanga kutu wana vana grand producteur moko boye ba zwinga ba meminga na bandana to fandi to sololi producteur abina je vais te produire la musique boy non moi j'ai fait la musique chrétienne je chante pour la gloire de Dieu ça n'a pas été même pas ça nani papa Kandolo conseil spécial à Bill Bakuba Azolanda nga ya na ba soldat tie pa nga baba ya ki kotalanga na enveloppe. C'est que yo boya qui na o non initiation quoi même ayaki na yemba babiloko moko atikaki na mbome na lingaki te na yebise moi je chante pour la gloire de Dieu na sai pe na concert moko boye a profiter na batune to ke ti na concert wana na beta bango bazomona donc azo sepelaka izo lekela ye mais concert yebisa nga blague pas ozana timbre moko penza lokola pepe parce que voir ndengo yembaka na nanda yo na RTGA elekela nga donc yango etindanga na ya koluka yo parce que tu n'as jamais été avec lui soko yembaka na ye toko koloba azo interpréter ayembi banzemo ne boya bandolanda boy mais yo c'est autrement c'est l'œuvre de l'Éternel c'est l'œuvre de l'Éternel chant o ibalo imali toko ko mo extrait nango par rapport à abonné au bola d'ambition Nzambe Tanzana Nzambe yo ignorance ignorance batona mokilio ignorance bomaka ignorance motanzana omonaka kaka mabea baninga mabea yo moko monaka teo bana ya baninga nde bandokio bana ya baninga nde mabe bana ya baninga nde loleno kindoki ya bana na yo monaka teo ignorance mokili bebi tokomi kobomana pone ignorance bandeko tokomi kobomana Nazare mon peuple périt faute de connaissance. Ignorance boma papa na mama na yo pona bongo pona nini bongo pona nini bongo lalenga obomi moninga na yo manale oloba kolinga kanzambe na motema mobimba bajene baretraite osalaka tango nyonso mama moninga na yo yolingaka yete ndenge nini okolinga nzambe omonaka te poison ekoma lese pase na mangomba osekisi moninga na mebona motema yo boma ye basali na nzambe tokoma nde kobomana pona nini bobongo na este bakomi koboma ye na este bandeko masili na este mutazala nzambe na ye Voilà, merci. Voilà, nom de Dieu. Et puis, Chao, il y aura, c'est ça, avec Kala, Montréal, Pepe Kale, la Bonzambe. Mbutanza la chante Mbutanza la chante. pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Exact. Voilà. Ah! Boula la bonne Dieu, que Pepe Kale, Mbutanzoyemba. Bon, ça a été toujours comme ça. Partout na yembaka, bon, en tout cas, ça bon. Moi, j'ai été dans Mekiba, Bamboka Mususu boye na kiti na zoyemba. Okomona penza ba camion musuku na poete donc comme embouteillage nini mbutanza la zoyemba chante. Et quand je commence à chanter, bon, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu.
Tanzana chante pour la gloire de Dieu. Et musique yakala, on parle de la musique chrétienne. Musique yakala ya sikoyo. Lelo, moi différence c'est Ali. À l'époque, les musiciens chrétiens babana ko yemba du genre inspiration zo na nzambe, inspiration zo na nzambe et tout comme ça. Mais lelo c'est comme si les musiciens chrétiens bazo yemba li susute comme il faut na ndeka kalo ça dit que ton zo ka nzembu deti ba nzembu ya ba frère ma tout ça moi ya baza tellement ébélé ça dit ton yo comment ça dit que non nzambazali. Mais il y a une différence dans les musiciens. Il y a lelo, il y a qui lelo. Au moins, musicien, zoé, machin, musicien, qui est tina kataba, tina boîte. Est-ce qu'il y a une différence en tant que musicien chrétien? Mon la différence en négatif. Ok, merci beaucoup. Je pense que l'objectif est celui de gagner les âmes en Christ. Qu'on dépeupler qu'un ennemi, qu'on peuple qu'un Jésus-Christ de Nazareth. Les âmes abété, premièrement, ceux qui musique en Zambé, qu'on bête en abar. Batouana peut-être bazawana, bako teyama, babongo le mitema. Parce que en fait, c'est le message qui compte. Tu vois, quand je chante, il faut qu'on ait un message ni moi mubalo azoloba. Ok. Donc à l'époque, moi quand j'ai commencé, c'était la voix d'Isaïr. Et Mboutanzara chantait la voix d'Isaïr, bah musicien, bazara qui boye pending ozomonate. Ok. Donc tant que tu mana ba Denis, ba Cool Manto, peu ba musicien ndenge na ndenge, so toke na ba Paul Balenza toke to yembi, na bando changer toute ba voix. Tu vois? Donc na bando changer ba voix, ba timbre vocal. On comprend que album na ngali bosso. Tant na sara album ali bosso ba mingi nan ba salate parce que album oyo mutabimisa ki nzembo tout d'abord ali bosso ezali frère Mete, Talatina. Tala, boyemba nae. Yende abanda ko bimisa nzembo na cassette. Nga na sara ba cassette. OK? Mais nazo ya wana ndine na kimi mwa question mutuno tuni na ya wana pona zonga. Donc musique ezali yango moko question ka mi pese pa ya nzambe, OK? Nzambe inspiration utake pa nzambe. La Bible c'est la parole de Dieu. Donc, ezara lobby, ezara lelo ndengo soba. Ceux qui mutami pesi na nzambe dans la crainte de l'Éternel, ego sala maka ndenge wana. Mais mabe ezana ba mingi o bazo kota o sala n'importe quoi, oyo boyebi, c'est qui n'est pas bon parce que muta pesa ga élévation maka nyonso, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais lelo tozomona makambo et belé, alors il faut pas qu'on suivre tu as ndenge wana il faut qu'on landa toujours pas à Jésus-Christ dans la crainte de l'Éternel. Nazoni pour dire qu'à l'époque Mboutanzala quand j'ai chanté Naïmi Zemba ignorance parce que moi-même j'étais aussi dans l'ignorance. Ignorance dans ce sens que tant nazo yemba batu ceux qui na yemi dans la studio et bien nous on a pu pas quoi pepe kale. Donc on dirait des sum. C'est que na sali des sum. On est continuer parce que Nzambe soka pesio non yemba ndenga pesio. Na yego changer na keba utava likolo na yembi album aliboso na tembre na ngate hey yawe ngemebika beto pamba ve hey yawe ngemeti na peve ya longo ba étudiant nyonso ngemebika ba upamba ve wana album na ngali boso na 90 yo na sur bébé peut-être na personne na ebité na yemo kembo kuna na lola kembo biloko nyonso eko album wana ya liboso za na 11 titres ce qui fait que le loba nzembo ki mboka wana bando yemba bato ebele siko ba komoza oyemba pe banzembo pe ya ndema mese Mboutanzala chante to na gloire de Dieu. Mais lolo tokomo na basali ya nzambe bokoni trop na buzuba tokomo na buzuba lelo ba vaseline bimi bazawadi babimi lelo basali ya nzambe tokomo na ba sex tap ba musique chrétien. Mais qu'est-ce qui se passe to éviter vague wana eye na bido basali ya nzambe pourquoi? Je pense que Bible lobby aime ton prochain comme toi-même. OK? Moi je pense que to bosani mingi berger aza mutu moko azongitsaka batu na nzela. Alors ceux qui peut-être au bon anzela nzambe ndazo zongisa biso. Mais le vrai problème c'est l'amour na mitema. Omoni mboka na biso eloko ali boso oyo tozana mo richesse ezali mutema mabe. Bolingo ezate sincèrement. Parce que ceux qui bolingo babi l'amour couvre tout. Si réellement nous avons l'amour, si réellement tolingi nzambe, muta olingi muninga no kosala mabete. Babiloko wana ezokota ba sex star banini c'est parce que tozana bolingo te. Et comme batu bakomi kolinga na yebite l'orgueil ti
La Bible dit, il fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Alors, tant que yo lingi lolendo, tant que yo lingi makamuso qui a ndengeli, premièrement, ok, donc simba. Deuxièmement, tu vas faire n'importe quoi sans le savoir, que tant que ma bezoya, yebeza quoi va faire rouge au monde, ozo ebiso keba. Alors, ce que kebite na makamuso ça, kaka ya ngope ezali ko faire fondre au côté son ali boulot. Vous voyez, makambo ozo sala wana, obani tika. Yango mona yemba nzembo moko na bi tika. Bolingweza te papa, nous n'avons pas d'amour. Na sala nzembo moko tika. Tika mabe, tika koseka mune, tika sexta, tika mambo, tika nzembo wana tika na nzembo wana tika. Ok, voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Comme c'est une émission déjà, TV Zangunga, moi mot de la fin, les années, avant tout le monde il y a souka na numéro, c'est ça moi mot de la fin. Conseil nous copier ça na sexta, ozobima, basala na conseil nous copier ça na mission chrétien ou bazo se retrouver dans katia buzoba, numéro de téléphone. Pour notre chité maintenant. Nyaka na lobi tika nzembo na yembi tika. Nzembo déjà ezolo ba tika. Voilà nzembo wema on a souka émission déjà. Tika oui na wema nzembo. Yo songi. Awa réalisateur aninga mbuta nzara yemba gatika. Yo kitenenga lobi songi na sima micro mais les noms c'est comment Alain Kiakala. Hein? Alain Kiakala ndoki. Ye même caméra zate loko ndela mona kai. Okomona komi ko filmer na big. Na ebite imagine na. Ouais, maman, réalisateur na yo na yebite visionnaire émission maman na biso maman Tiffany nzamba pambolo maman atayo je pense que vous êtes la productrice na ngai mende ale keba na le vraiment a filmer quand même caméra zate biki kaka me komona image impeccable. Alors, okay, numéro de téléphone plus 243 oui 89 encore 11 0 22 Nabandeli plus 243 89 encore 11 0 22 Nde ozi mbuta nzala chante et puis nzamba sali grâce ezana mosana nzambe moko référent asala nzambe makasi référent tula apesi mbuta nzala instrument complet na équipe mobimba na baninga mususu tozana bango ndakisa papa Lema musicien moko monene ya Afrique du Sud azali awa mama Janine Kipulu azali awa et puis ba mama Rite Patience moyembi azana bonne azali pe ba musicien nyonso nazo répéter na bango parce que tout ça ba concert ko sala nyonso kaka pour soutenir ba demini tout exemple ya mama na biso Irsile Masisa Baya Mondele na Hollande cette maman là ayena kisasa ko soutenir ba orphelinat ndenge na ndenge je suis reconnaissant à vie ko sombelanga eloko moko na ko lobala miso batute il y a bien pour la gloire de Dieu et puis à quel source na Nigeria ko na ba orphelinat na ye kuna soutenaka bato abo vraiment papa il faut te soutenir bango merci merci pour la soutien donc ça pour fidèle question dans les alliés mutuna l'homme de Dieu niveau de la caméra au début vous avez la réponse j'ajourne jamais les questions qui me sont posées total la musicien chrétien ya kaza yo kwa bango oui la benzambe total les frères Mike Alambai est-ce que inspiration est pas nzambe oui mais pourquoi pas kondimela nzambe tondimela nzambe ok azali musana nzambe aza musana nzambe tondimela te pani un jour peut featuring yonae les accords il y a pas un problème pour la gloire de Dieu si nous faisons ça pour la gloire de Dieu que le bon Dieu soit loué c'est pour la gloire de Dieu rien que la gloire de Dieu les pasteurs Moïse bango nyonso wana tout le monde wana l'album ya uchu bimisa la yao déjà que nalandi nante sincèrement nante un jour il va naître un misère chrétien or il va un jour être un featuring bon tout le monde oyo adosala musala nzambe pour la gloire de Dieu na lobi que tout le monde oyo nzambe akolinga tosala
et que ça a bien mis de konanga. Je pense que c'est ça. Et ça te que n'a pas moko mi balem ça de non tout le monde. La preuve en est que je suis en train de faire featuring Mowa Makasi na Dorine. Kalonji azali na Canada, tout ça na featuring ya Makasi encore davantage. Donc tika songi tika kindo tika voilà tika la tiki mokili ekomi malali tokomi kobomana na vi ya mokristo soki mabe maleke ekopesa mboka bwani ya na Nzambe masumu ezali mabe mama ndeko tika yo hey yo tika yo tika masomo ye tika loleno ye toboyi loleno yo mame tika koseka baninga bomwane balobela yo ndenge nini bateya yo ndenge kani Nabarajo bakote ya yo boiko bongwana mama baninga bayeko luka Nzambe ya kaka nandako baninga bayeko yo kalilo baye yo mosala kienoki tika yo kobeba pamba yo Nazarie toponyo na mitema na biso TV Nazarie ozali TV ya bashene bele yo Wana Nazarie yo kitotane na TV nini les Nazariens TV les Nazariens TV les Nazariens TV les Nazariens TV toponyo na mitema na biso les Nazariens TV ozali ya bashene bele yo salela Nzambe mosala na yo salela Nzambe yo Nazarien. Voilà, merci vraiment l'homme de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Les Zambala, il y a l'Ibousso et l'homme de Dieu. On va avec lui, nous allons. On va l'homme de Dieu. Vraiment évolution et tout. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je dis un grand merci à la sœur de Dieu, Maman Tiffany Mokwa, à Yann Tiakala, assistant de Bichou Lelo, à la caméra Gira avec tellement nombreux. Il est toujours le Barasuka, Bafwa, Bachala, Vitamine Collé. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Kongo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Kongo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Eddy Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays.
Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Noka, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Koumanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na beti ya kolia ntabati, po bolingo ekangaki ye lipungu. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moutouba. Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi, Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamemi Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo bakota na kati, pour mon pepa délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwaji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consessi pour papa. Acte 24, verset 3, Kodambo Kanangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziamina Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto, batika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-Josée Ifoka. Lelo Kongo ezi mokonzi, oya lingi yo Nzambe, balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, ndengo pakolaki bakonzi mafuta, ndengo pakoli mpe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50, nano asali 50 atandeli Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo Mwelamani, Mwambi William Tindwa Kapanda, Jacques Kangudia, Congo eza Mwambi wa Nzambi Mwelamani. Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza pasi ya Congo moko. Ekibela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu. Mwambi Jedeo Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi Mwelamani, Mwambi François Moutombo, voici l'homme Mwenamani. Pona bokonzi Congo Afrika, Union Afrika yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo, kasi oyo eza likambo ya mabele. Célébrer. Mwambi Godem, Mwambi Tambuluko, tu as un Mwambi
Jean-Bosco Kindomba, Israël Lamani, le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo monana katempeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pe